Avant de péter en arrêt, on a donné libération numéro 16. Bomiye na ndenge nini pe bosalaki ndenge nini mpona nzoto na ye. Bon, ntango azwi bapangi esinga boye sera azwi esui atie na monoko normalement topangi ye tobombi eti na chambre oyo ngai akolobi na ntongo tokiti delbo ntango totika bana na classe tokiti delbo tosombi bachasse na basaki ape baye batimoli tobimisi corps ekekunda yango na kati ya lopango. Boyebanaki na mama Yvonne wapi? Yebana na ye na chaîne de prière église ya mama Olani. Bovandi na mama Yvonne mikolo boni? Bovandi na ye 5 ans. Bovandaki na ndako na ye? Ndako na ye. Mpona nini bobomi ye mpona nini? Ezali pas en coutume. Bobomi ye mpona nini? Po bozwa nini? Bobomi ye mpona nini? Bobomaki ye mpo ntango tolote balopango. Ntango tolote balopango mpo tozala na kimia en coutume tobomi ye. Lopango oyo bolinga boteka ya nani? Ya mama Yvonne. Est-ce que eza malamu? Eza malamu te. Monsieur Kuna, est-ce que bosali malamu? C'est malamu te. Sikoyo l'État asala nini mpona bino? Alors, chers internautes fidèles abonnés de KM Télévision, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Partout où bozali, bokolanda biso sikoyo na chaîne nabino KM Télévision. Elongo na nga moko Alexis Wechi ndenge boyebi comme toujours soki bomoni tozongi lisusu boye c'est parce que toza lisusu na makambo kosolola na bino na makambo etali actualité ya mboka Congo Kinshasa aussi ya partout. Alors ndenge bomonaki na chaîne na biso la fois passée tolakisaki bino ebembe ya mama oyo babomi epa bandeko na ye église na bandeko na ye oyo avandaka na bango. Moko azalaki chauffeur, bon, moko mususu wana azalaki travailleur kaka na kati ya ndako auprès de lui. Alors bango bandeko yango bajujaki bon ya koboma ye mpona kozwa lopango na ye koteka kozwa babia na ye. Alors sango wana esalaki pasi mingi, ezalaki vraiment choquant. Et plus grave ezalaki que ntango babomi ye bakundi ye kaka na kati ya lopango na ye na kati ya ndako na ye. Alors esalaki pasi mingi. Tomoni bato misusu kolela, tomoni bato misusu en tout cas bazalaki choqué komona ba image wana, tout le monde amonaki yango, tout le monde ayoka histoire wana azalaki vraiment choqué. Et biso KM Télévision tozalaki pe choqué komona makambo bongo. Alors tolingaki tolobela mwa mokie malgré tozwi bino ba vidéo mosusu asika lelo ndenge nini batimoli nzoto ya mama na kati ya lopango na ye. Mais tongaki toloba mwa moke lokola kaka conseil ndenge tomesana kopesa chaque fois tosala analyse. Nous on n'est pas là pour faire seulement les analyses mais on est là aussi pour na kopesa conseil à chaque fois le moment malamu ekoleka te. Bandeko na ngai pourquoi kozala moluli tina niveau oyo tobenga na Kinshasa baluli. Bandeko wana balakisi vraiment que bazali baluli ya solo basuki na wana te balakisi lisusu ke bazali penande bandoki kokoma na likanisi ya koboma mutu pozwa eloko oyo ezali ya ye ya yo te epuis moto yango asali yo mabe moko te soki bobomaki ata parce que ezalaki bozali na baproblème to ya asalaki bino mabe vous l'allez se justifier mais oyo ezali ke moto bovanda na ye longtemps asungaka bino afutaka bino bozwa makanisi pe courage ya koboma ye ya kokabola na famille na ye ya kokabola na bandeko na ye ya kotika bana na ye ba orphelin juste parce que bolingaki bozwa eloko mo oye asomba na motoki na pasi na ye. Bakongole tokomi obangisa bato tokomi obangisa me bandeko na biso babima libanda mboka bakenda. Bakongole tokomi osala pasi Bakongolais, les lots batumsus, bakolinga même pas koya vacances na Kinshasa. Pourquoi? Parce que ba penser que ceux qui ba vacances na Kinshasa, bakosu bakokutana na ba problème parce que l'autre dernièrement mutumo Irlande ayeka akufi na poison. Après tout mona ki lisusu ndeko na biso mususu ya France avant kutu o Irlande wana ipa kufa ki na poison baninga nika mbatela ki pour la jalousie
pour na kolula. Oui, mboka eza na pasi, biso stoyebi. Mais est-ce que lokola mboka eza na pasi, nde kotini na biso to boma kaka ba procho tozana bango pour na matériel et loko ne kolakisa ke soki yo bomi moto wana pe simba ki kasinde basali et que bazwi biloko yango bateki et ngaki changer ba vie to ebongisa ba vie na bango. Balobi ke bazalaki envoûté. Ngai na boyi na ngango. Pourquoi à tout moment to sala mabe to kokosi la ka Satan to pe bandoki. Na mambo bango ba mutu na makolote. Yo zu initiative yo moko ke obomi okundi pe mutu parce que bit no ezalaki ke bozwa biloko oya ye. Pe bozwa ki na bambongo misusu ezalaki déjà na ndako wana. Donc après okoloba ki oza envoûté, wana oza envoûté te. Oza envoûté te. Oza envoûté te. Na yango tokosengaka na l'état, la justice congolaise, en tout cas, ba punir batouana na mbano oyo ekoki na bango. Ba punir bango sérieusement na mbano oyo ekoki na bango. Pour lelo libota. Ezangi mwasi munene bongo femme battante mama Yvonne. Mwasi mwa ebi koluka mbongo. Mwasi moko aza makasi na commerce. Mwasi moko aza mayele. Mwasi moko azalaki na bana na ye mobali na ye azolela. Famille na ye azolela. Bana ne bazolela. Likolo na bino bato akutana na église. Azui ya famille na ye te, azui bino ya église. Na ba église ngo bomo ote ya biso ba servitude da famille bomo ote na biso to kina oluka bato libanda ba osala biso ka mabe. Je préfère encore que ta famille na nga sala nga mabe pour na biloko na nga parce que toi famille moko que mutu oyo auti libanda sala nga mabe pour na biloko na nga. Toyebanite na kutani na yo na église na sunga yo ndeko na nga frère oza na musala te oza na souffrance lelo bango ba frère wana bazwi mokano balongola mama Yvonne na mokili esali passe obo mona wana ezali ba video ya ndenge bakotimola corps ya mama Yvonne na ndenge batango bazoloba basalaki makila mutu en tout cas lelo na ndimi pena makila mutu egangaka bato bakoloba vérité sans que bachuba bango mbeli sans que bakatela bango déjà peine na bango balobi vérité makila egangi na yo ndeko kotala ngai conseil ya makasi na koko pesa yo tika kolula o moninga za nango tika convier o moninga za nango longola jalousie parce que kolula ememaka jalousie ememaka ba acte ya mabe oyo bozwa komona oyo ndeko bandeko chauffeur wana basali mama Yvonne babanaki na kolula après kolula bamemi jalousie après jalousie nde omoni bakomi na niveau ya kosala makambo oyo basali wana moninga zwi sepela so omoni mpe okokaka no kosupporter bozwi ya baninga te se détacher au moins na ye na place osala ye mabe mokili oyo toyebake nzambe asala biso mutu na étoile na ye mutu na ndenge na ye mutu na temps na ye ça ne sert à rien que yo banda kobundisa muninga totie na ba axe misusu na ba misala na ba wenze partout au biso ba congolais tout se trouvera na ba centre d'intérêt kaka ça ne sert à rien yo obundisa muninga to luka shit liwe muninga pour moni kaza na avantage quelconque que yo qui te dit que avantage wana zanango e kolekaka ya yo kino mokili kokufa bobosani ke mokili ezaka tout à tout bakoko baluba mokili mbanga tababino bobosani yango bomona ngo te bana combien ba wazaka ba président de la république lelo bakoma batu simple batoto ndimaka te ni bakoma bakonzi ya mboka lelo combien o bazalaka ba pauvre tango bakokola na baninga na bango bazaki ba riche bande kozwa lelo tango bakoli bango bakomi ba riche baninga na bakomi ba pauvre. Bible lobby la nature même, la nature ne vous enseigne pas. Nature, ça quoi enseigner biso tina mambo to mona na mukili. Combien obaleka biso lobby lelo to leki bango? Combien oyo bazalaka nango lobby le bazana ngo te biso to za nango ke bango? Combien oyo
babetaka tolo bamonaka ke mokili eza ya bango lelo bakenda batika nyonso. Pour vous dire que mokili oyo po na nga na loba yango toujours nzambe asala mutu moko te po mutu moko souffrir. Nzambe asala mutu nyonso po mutu nyonso azala bien. Seulement que faut travailler dur kotia nzambe liboso kozela na yo. Et si tu fais tous les trois choses là, et tu verras qu'un jour, tôt ou tard, orozwa nangonga o nzambe atela kiyo. Encore une fois, ça ne sert à rien. Yako zala na jalousie, yako ina muninga, to yako loba mabe ya muninga, parce que omoni azue loko moko, quelconque aza ou soit aza mon continent na musala, ou soit azui mwambon ebele avant yo, ou soit aso minda ku bijou, voiture, mutuka, topé téléphone, ya cher liboso na yo. Bakati yo maboko te, bakati yo makolo tata, bakati yo maboko na makolo. Nzambe soka lobaka kopambola yo orozwa kaka. Tala bandeko yo likolo jalousie, likolo ya kolula, likolo koluka pe pona bango na je ne sais pas si amona kango bongo de facilité. Parce que moi je trouve ça encore très difficile ya ko boma mutu que ya ko travailler dur to ya ko zela tananga. Bango je pense que amona ndila mukusinde yango na ko bomae pe ko kumdaye po bazwa bazali kozwa balingaki bazwa et ça li passe. Ça fait très mal. Au père de mon tourné bon la famille, mon colo bongo, mère des enfants, une femme mariée. En tout cas, ça lui passe. Et surtout que c'était une femme d'affaires à Lukamon bon donc certainement ils ont une charge sous soisen en libanda ils ont bateau bandé ko dépendre na et vous pour na bolingona pour na ko lula pour la jalousie, pour notre lingambon, pour dire que vous allez qui envoûté après. Tout ce que moi je demande, le roi de maman Ivan Akoufi, c'est que l'État Nabiso a sa responsabilité en main. A fouti sabato basali eloko wana oyo bazako mérité. Tout ce que nous nous demandons à notre justice. Bandeko nangai, je pense que Bokinga et je pense encore que Zali Yasukate, Zali Yasukate, conseil, topé analyse oyo, togoya lisusu na ba nouvelle, Nikolo matanga ekobima, Nikolo mamuteko luka bisoka am tozala wana tozala toujours actif pour na Sabino bonne nouvelle, comment est-ce que tout se passe. Ça fait très mal, ça fait pleurer, ça fait la douleur, ça fait vraiment mal. Mais bon, donc il a toyao, to éviter ceux qui s'attendent moto à Konzakango, ceux qui vraiment batu bazalrasu na motema. Oh, Nzambe a salé la bango to ba changer mitema misusu ya sika. Oh, comme ma bête na niveau mbindo koinda kino na niveau ezaleli. Madame, messieurs, c'était bel et bien moi, votre humble serviteur Alexis Oichi. Je dis un grand merci à maman Françoise Vita. Maman Françoise Vita. Un grand merci à toute grande équipe de KM Télévision. Et un grand merci à Jonathan Lukusa. Portez-vous bien. À tantôt.